tusamba entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo untwadi wa ngitata mwanda wa velela bika wakwa masikilanga mnaitotuka kwa yelemvu se ye mwana ngitata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo lelo ezali mukolo na yenga na mukolo na yenga ya ngonde tomipesaka mobimba na biso tobengami ba Kristo epai ya tata nzambe kobenga ye na mabondeli pe koyembela bango tolandi manso oyo euti koleka awa banda na banzembo tata molimo santo papa simoki mbakianga na yebisaka biso ete koyemba ezali nde kobondela mbala mibale pe na mabondeli oyo euti koleka awa na mabondeli tozali kolela kaka mpasi mpasi eza na mokili mobimba na bamboka na biso bisika tofandi mpasi ezali yango baza kotinda biso makasi na mabondeli oyo mama pasteur auti koteya biso ezali nde rappel oyo bakosalaka biso ntango nyonso ekobimaka na kati na Bible oyo ezali ete koya ya papa Simon Kimbangu mama Kimpavita ya alobi ete pasi nyonso bokozala na yango bolela na kombo ya Kimbangu na tango bosengi na Kimbangu yende nzambe yende akobikisa kopesa biso lisungi na mai oyo toza nango ya mpasi ebandeli ya musala ya papa Simon Kimbangu musala ya malamu mpona kobikisa mokili mobimba surtout poso mwindu bokangami na ye baye o bazalaki na ye pene bakoko o bazalaki na kinzungidila buta muntu yo kei tokosala lisusu nini makambo nyonso kotala na Bible ya ngonde batata papa Kisolokele papa de Alungana papa de Ngenda Kontima baye kofanda na 5 mois awa na Yerusalemi kotala lingomba na bango ndenge nini koki kotambolela baye kobimisa balobi ete pwete tokoka kolonga kaka na Bible oyo papa Simon Kimbangu atikelaki biso yango nde baye koresimile biso balobi ete bolingo mibeko pe misala soki olandi makambo nyonso misato wana nde bozwi kinya na mai oyo bozali koluka vi ezala malamu kofanda ya malamu kolia ya malamu makambo nyonso koswana ezala te bolingo ezala manso na kati na makambo misato wana batata batikele biso yango pe lelo oyo na papa Simon Kimbangu Kiangani asali kozongisela biso ntango nyonso pe bapapa baye koloba ete soki botongi Yerusalemi
manso oyo bozali koluka nde bozwi yango kasi na makambo misato yango lelo oyo tozali komona ete mingi totiki bamboka na biso tolobi ete tozwa kimia tokende kofanda na Yerusalemi toye kofanda na Yerusalemi po ete tozela kimia oyo batata babongisili biso mingi na musika na mpasi okokanisa nkamba alobi nini mingi mpe tokofukamaka tofukami naluka direction ya nkamba ezali wapi po ete nasenga nazwa lisungi na likambo naza na yango nakondima nyonso ntango mpe tokosenga papa bakokangela yo nzela mpe bakoyamba mpe okozwa kimia yango lelo oyo oye komonana ete na mokili mobimba esika ya kozwila kimia ezali te kaka na Yerusalemi batata si bayibisaki biso yango me likambo yango ezoya malembe biso oyo tozali bana tata Simon Kimbangu soki tozali kolala pongi malamu tolamuka na likambo oyo tozalaki kozela papa Simon Kimbangu nkianga nalobi ete matiti ya koko elakisi ete likambo na biso ekomi pene zandu ekomi pene kasi likambo toza komona biso bato tozali kozela likambo yango oyo tobandaki kozela yango banda kala bolembo ekoti biso koloba ete tozali mingi likambo yango ewumeli tika tozongela masumu tika tosala boye mpe makambo yango tokotisi yango awa na Yerusalemi tokotisi yango awa na Yerusalemi papa Simon Kimbangu nkianga nalobi ete likambo yango ekomi pene komona lelo oyo ete fete ya le 6 avril bapaya minene yango likambo yango tokozelaka eke baaméricain esi baya banda bapapa bazalaki kasi ya mbala oyo bazali koluka nzela ya koya kofanda libela awa likambo ya liboso bakoyekola ndenge nini tokofandelaka awa na makambo nyonso surtout na mibeko yango toyebi eke na bana Israel yambo bakoma na mboka elaka mibeko nde eyelaka bango oyo banongi bazoya na Yerusalemi bazaya kotala bakobanga te na ndenge ezalaki na bana Israel ke bato yango baza bambinga biso toza na biso bambinga te kasi mibeko nde bakotalela biso jeteki biso nyonso tofandi tozali kozela elaka bato nyonso biso nyonso bandimi tofandi tozali kaka kozela elaka baza kotinda biso na misala tozali koboya tokokende kasi misala tokosala te ndenge esengeli baza kotiela biso mibeko mibeko yango mpe ebanda kala tika tosala masumu jeteki
jeteke faki mpe oyebi yango soki bokoyeba koyeba. Merci, je te...
Merci Faki. Na yango Papa Simo Kimbangu Kiangani abengi ngai alobi Papa Mbenza bongama kuna na Yerusalem na bino batu bofandi na nkamba na ba pèlerin to bongama pamba te batu wana o bazali koya bayebi nde awa bakoya koyekola mibeko ya tata Molimo Santo. Bango soki bayekoli bapandi yango na mokili mobimba efandeli na biso makambo nyonso ezala ya malamu. Pe ayebisinga ke premier équipe bazali koya oyo bazali te bakoya kobongisa bisika ya bato wana bakokomela pamba te bango bazali bakonzi minene bayebani na mokili mobimba. Bango wana soki baye bamoni manso ndenge ekolekaka na nkamba bango nde bakopanza na mokili mobimba. Lobi nabanza tomonaki na tribune ntango tozalaki wana oyo bayaki wana bateknicien oyo bakobongisa bisika bango bakokomela pe komeka kotambola na kati na nkamba kotala position ndenge nini bato nyonso abanda kotambolela. Ya liboso bayaki lobi lelo mpe avant nakota ndako ya Nzambe bamisusu baye lisusu yango na esika wana toyokisa tata Molimo soni te tozala ba hypocrite te eke makambo na biso ya mabe wana tolakisa yango bango babanda komona na 5 mois likambo mpe ezalaki ndenge wana. Bapapa batindeleka bango bato bamindele baya kotala ezaleli na biso ndenge nini tokofandelaka pe bayebisi bango bokokende na nkamba kuna baza na bandako te bakolala esika nini. Na banza tolandaka ntango nyonso maloba ya Papa Mfumalongo Papa Dangenda Kontima abimisaka maloba wana. Bato wana ya solo bayaka mokolo moko ya yenga baye kokuta biso en pleine Twinsani bakutani na bapapa. Dango bakutani na bapapa bayebisi bapapa eke toye totala ndenge nini bokofandelaka na nkamba awa bizaleli na bino. Bapapa bapesaki bango ba protocole lokola tozalaki deja na libanda bakoti na ndako ya Nzambe batali ndako ya Nzambe bamemi bango ti na tour ya ngonga komema bamemaka bango na tour ya ngonga lokola bayaka batala ndenge nini tokofandelaka awa bazalaka na bakamera na bango bazokofilme makambo nyonso. Ntango bakomi na tour ya ngonga lokola ezalaki na ngonga ya Ntsinsani bapapa bafandi faki ezali kobeta tozosala defile me na defile wana bamisusu baza kobina faki mpe baparti mosusu baza kobeta bambunda lokola baorchestre bango bafilme makambo nyonso wana. Ntango bakiti baye kofukama epai ya bapapa balobiki totali makambo yango kitoko totali ndenge nini bokotongaka na Ntsinsani bamisusu bazobina bamisusu bazotia mbongo pe orchestre eza kobeta. Papa Mfumalongo alobi te biso tobinaka te epuis
Miziki na biso ezali fanfare, ezali orchestre te. Babimisi film, babimisi tala ndenge to enregistré. Baza kotala ba jeune fille, ba jeune garçon, baza kobina na nsima ya faki. Soni esalaka bapapa na 5 mois. Balobi, bapapa balobi te, bolanda wana te. Biso tokoteya kaka bana, baza kaka bana, baza ba jeune. Bango pe balandi. Tango balongwe wana po bakende komela mwa mai, kuna na ndako mokoto, de soki toyokaka histoire. Eke papa Mfuma Longo telemaka akendaki kosimba jeune na kati ya défilé oyo abandaki kobina, donc ede mokolo wana. Donc papa Mfuma Longo esalaka ye soni esiko ye moko amoni na miso ya makambo wana ya ndenge wana. Yango nde il faut to éviter kotambola défilé na ndenge ya solo. Mbala moko papa Mfuma Longo atelamaka abandi ko défilé biso nyonso tolanda rythme wana. Et puis apekisaka ba musicien eke ba parti mosusu oyo botiaka ba commentaire yango na kolingaka yango te. Po bango babengi yango orchestre. Monsieur tobiki toza na fanfare betaka no. Ba msusu baza kobeta ndenge orchestre betaka. Yango eza kopousser ba jeune ba bina olieke batambola défilé et bazali nde kobina. Yango na 5 mois ndenge nazongiliki soki toyokaka ete papa Diangenda atelamaka ake kosimba nzoto ya jeune mpona kopekisa ye ke mpona nini ozokobina bo. Ye pa azongisi papa nazokobina te. Nzoka nde ye moko papa amoni. Donc biloko ya koevite nde yango wana. Papa Simon Kimbangu Kiangani yebisi penga boye ete go papa Mbenza otia ordre makasi na batu ya sécurité, surtout batu ya transport. Likambo wana etali bandeko na biso ya transport. Ndenge tokomemelaka ba moto na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani aboyi te. Mais ndenge toza kosalisa batu na kati na nkamba na ba moto pe kuna pe toza kotongela, mais esengeli ke conduite ya ba motoriste oyo tokokumbaka ba moto tozala pe na discipline ya kokumbela. Mbala sima tango bayaki bato wana baza kolala na Mintinu, baza kolala na Belgique, bazali komona koremarke conduite ya bandeko na biso oyo bakombaka bamoto. Manso wana yango basengi biso soki tokoki korepare bango moko basengi yango. Esika wana yango nalobi eke etali bandeko na biso ya transport malamu totala likambo yango. Pe remarke mosusu basalaki na bandeko ya bamoto olie ke tozala na bakaske bango baza bamindele bayebi makambo nyonso ndenge ezalelaka bango nde bamemeli biso biloko wana. Olie ke totiaka bachapeau bango basali remarke te soki mutu wana aza na chapeau te aza na cheveux crépis. Donc bandeko na biso bamoto remarque wana basalaki biso yango. Service ya transport toyokana na esika wana toyebi ete bamoyen eza pasi, mais toluka bamoyen ya kozwa bakaske ndenge tokangaka mokano eke bato bamoto bazala na bagile na bango oyo ya vert ntango ozokokumba
na ordre nyonso. Donc bango balobaki boye ndenge bazomonaka na Kinshasa mbanza ngungu bamoto dusulaka awa na nkamba bazomona ndenge wana orke mpe kokosala ndenge wana te kumba na ndenge ya nord. Surtout soki bomoni cortège yebaka te cortège bapaya bakoya mokolo wana bakozala na bacortège ezala te bodouble bango. Donc litei bapesi biso bapaya wana mpo bayaki liboso awa bazozonga na bapaya mosusu baparking ya bamoto esika wana malamu tobongisa mosusu na wenze bawenze na biso to respecte nzela ya mituka po ndenge telobeli yango mingi bakolalaka na Belgique mona bazo traverse na wenze yango mbeki nsuka biloko tina balabala mutuka ezoya yo ozoteka biloko ozokipe kutu te biloko nyonso wana yango basali biso remarque yango ngai mpe naye kokomisa pamba te soki nakomisi yango te barere wana soki emonani lisusu ekomonana eke ngai na bafue message ya tata mokonzi ya bule esika wana toyokana ndenge tozali kolobela bamisusu bakolalaka na ndako ya Belgique bamisusu kuna na Mentino bisika nyonso wana bakolekelaka nkendolo remarque na bango basalaka nde yango wana biso to prendre déjà précaution po remarque wana eya lisusu te mpe likambo mosusu ndenge toza kolobela yango bazokende kolala na nkendolo bazokende kolala na ndako ya Belgique kasi makambo na bango nyonso ndako ya Nzambe kolia awa na kati ya Mbanza kozonga na bango bayebi eke nkamba ezali mboka ya mibeko cave na cave kuna bakomonaka bamama na ba air tardive mona 23h 0h bamama oyo bazalaka na cave baza kosokola na porte bazomona te eke oyo Yerusalemi bokolimisa ngai nazosala badetail nyonso wana lelo ezali mokolo na yenga biso nyonso tozali awa tozali kolanda mpe koyoka omingi tokoki kolobela yango na libondeli ya ntongo tokozalaka te mingi mpe na rencontre ya mardi tokozalaka te yango lokola lelo yenga biso nyonso tozali awa malamu tolanda. Donc bamama ya cave soki tokosalelaka ndenge wana eza kitoko te yango nazokosenga na batechnicien kuna na cave projet oyo tobandaka ya kotia bankare ya kolambela na nsima apartir ya lobi tokozongela yango na badouche ya kosokola okolimisa biso bamama ndenge tokosalelaka ndenge wana ezali kitoko te bango bayebi bimbeko nyonso wana avant baya bakotangelaka bango kuna tokokende tala mibeko eza boye likambo liboso de mibeko me soki baye awa ete baye kokutanga ezosalama te yango toyembisi nzembo biso nyonso tofandi tokomi na bolembo tozongeli makambo na biso nyonso wana mobangi eza lisusu te nzoka bango baza koyela likambo wana. Donc elingi koloba ete na bakamp nyonso tozala propre tozala ya kobongama na bandako ya nsima esika ya kosokola nyonso wana bango bazoya kotala soni ezala te
ndenge te reprendre yango na ntina ya bawenze. Donc bango batalaka a partir ya weno kuna ndenge totandaka biloko pembeni ya nzela, bapushere nyonso ya mituka bazokoyela ezozwa biloko ya kolia. Bango basengaki ke on ne refuse pas, mais malamu biloko wana ezalaka protégé même à distance na kati na nzela te, wana ekoki kozwa pushere te ya mituka. Yango bisika nyonso totie bawenze eza kosunga biso, mais to respecte. Donc totia biloko na nzela te ya kati ya wenze, totia même à distance ya 2 mètres ya nzela mutuka. Donc yango nde bamessage oyo bakomisili ngai na 5 mois ndenge nalobelaki yango. Tango bikambo wana mindele wana esalami na bamfuma ndongo, tango mwana wana alobi te nga naza kobina te, kasi kamera efilme yo eke ozalaki kobina. Lelo yo na kamera tokomi na basatellite na monde entier koloba ete likambo oyo ya moke ya mabe ekosalama na nkamba ekei mbangu, oyo ya mabe nde ekendeke mbangu, ya malamu bakolakisa mpenza te. Ntango wana papa mfuma longo alobi te tala bamindele yango bazokofilme esika bato bazokobina, or ke esika oyo baza kotambola malamu eza na yango. Baye pembeni awa na bacercle papa Simo Kimbanga bana kosalisela bakuti mandalala ya njeta mbile ekoyaki wana bafilme lisusu pour dire eke salite eza na nkamba. Yango nzembo wana papa mfuma ndongo ayembisaki nayebi te soki korale yelusalemi bozali, soki te Ajax iwa vangila lyokunshata dinzambi nkinga umwene kansi zaya refrain tele bunjo nkenda zindu akili dilu idilo buyalembi kwikila mana maogele bamvoala buna mbungulu indu akili pasi ekomilinga pa mate na yokelite oyo bamvoala atindi ngai na sala Ajax. Tozali kobongama mpona le 6 avril mililo na biso ya le 22 mars eleki. Tozali kozela ya 2 avril 4 avril mama na likambo le 6 avril ti tokokendela le 27 avril bango babanda kotala biso kaka mboka yango tokende kofanda ndenge nini ezaleli, eske mai tokoyokaka eza mpenza ya solo ubien ndenge nini. Ajax. Uyava ngila yomunzo Vangila lyomumaza Zambiki na umwenenge Kenda zidwa tini Iru nisino Uyale mikwikira nguza Kuna mbungulu ilwa kiro Uyale
vangila lyomumaza zambinginga ubwenenge kenda kenda zindwatili dilu disilowa uyale nikwikila mbuza kuna kungulu yidwatilo uyale nikwikila mbuza kuna kungulu yidwatilo. Merci Ajax, merci Faki. Na banza ndenge bazali koteya biso, tazali koyoka. Tozali kozela likambo ya motuya, oyo tobanda kozela banda bakoko na biso, oyo ezali sur, eke manso tokozilango na Yerusalem. Donc tolongwa na ba distraction nyonso wana oyo moyini azali kotiela biso po ete tokoka kolonga. Tozala kaka makasi na ndenge tata molimo santo Papa Simon Kimbangu Nkiangani azali kotinda biso. To répéter eke biso nde tokobongisa boyeyi ya bato wana dans le 6 avril soni ezala te na bisika nyonso tobongisa ndenge baza kotangela biso bisika ya kolala, bisika ya komela mai ya komela, ya kosokola, bisika nyonso wana nkamba ezala très propre, et surtout bizaleli na biso
surtout bizaleli na biso kaka na ntango wana na 5 mois papa mfuma mbanza atunaka bapapa kisolokeli papa liangenda tomonaka kaka bamindele oyo bakaya kosambelaka epai na biso me soki bazongi na bango libela bamonanaka mingi te na baparoise kuna na poto papa mfuma longa mbuta pasi soki nabosani te ezalaki nde na Belgique tata moko ya Belge akomaka kimbangiste mpe bapesaki ye paroisse adirige kodirige na ye sikoyo ye azali kotosa mibeko ya bapapa ndenge esengeli kasi ntango azali kotosa mibeko wana bandimi na biso bazalaka ntango bandeko na biso bandimi bazokoboya mibeko wana mibeko nde papa moto apesi me ndenge nini toza kotosa te baza kotosa te yango papa mfuma longo aloba ye tata wana Belge wana alobi ndako ya Nzambe ezali esika moko ya Kenya ata bozwani likambo pokofinir na koswana te na koyokana kaka koswana ekoki kozala te me awa ndenge nini ndazomona koswana or ke bamindele bayebi ke na ndako ya Nzambe bakoyaka mpona kosambela mpe kozwa kinia koyokama te me soki koswana wana mpe komema ntina kobunda papa mfuma longa alobi ete mbutaki yangani yango ekozongisaka bamindele nsima kasi soki toyokani tozosala makambo na biso nyonso na Kenya bakoya ebele bango oyo si babandi na esika wana malamu totosa yango tolanda kaka na kati na bolingo mibeko mpe misala okombo tata mwana mpe tata molimo santu amen ika twakubike nomoko twatonda lonki lya mpwenya tutambuli kwa sedeto musola kwa seye mwane